Ouais. Bonjour. Soyez les bienvenus. Nous sommes au centre de cette famille. Na moi sucré, na moi miliki pour voilà et ça biso bien. Donc bon espérer ma cassi. Le bon centre le but aux banda, vous appelez ba vous servir mboka. Vous allez vraiment na moto si ba ko encadrer biso awa. Donc c'est que moi miliki moi papier hygiénique, moi savon, moi carton, il y a miliki, voilà, moi l'osso. Merci na eloko asali batebele basali en moté batebele bafuna biso bafazer bamiyibi mais kanisa ta biso nama biloko saka loso lebele nzamba bakside yebele place azokende vine kendara liboso. Donc tobo itolo belo mo boyam susu ya cotisation et l'équipe makasi to ba transaction ngo ikoma makambo ebele belende confirmer zali boy na linga itoza plus proche ya bateau yo to bon pembeni bateau to bon pembeni ba famille tozo mona ba famille teket balobiango famille mo be kozwa 36 familles tozo baté bon voilà tout révélation yela ingai na kanisa orphelin ndé na zape une partie orphelin ya maman ngami na kanisa a combler plus fort soki biso bato salara to banga confinement pour eloko relier za mingete. Alors combien plus fort bande on a sur bazana ba centre ya orphelinat na bi moi difficulté rosa la brosa na ngopene mais brosa kana besoin nango du jour au lendemain ndé na kanisa qui tant que musicien il y a moi na matete na songer na centre oeza Sainte Famille surtout oyo ya muke na bino merci na président nanga Ibrator Mpiana na oyo sali na bande bonanga sur la mamba site ce total mamba site c'est 001 donc tous en number 1 mukonja bas il y a 001 c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas blague télé loi sur le biso marambia Victoria télévision Victoria TV et yana ba mon pepa siga yana ba mamna na ndenge nango donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo potozo ba news alelo. Donc le pétrolier de Dallas, Otoyoka Yoka, Baloba Loba, JB Kumaluta le pétrolier, à Elbiso Victoria TV. Donc à Luta Continua, Victoria Certa, Amen. Tous ensemble quoi. Total Victoria TV, où il y a les boss, les patrons, JB Kumaluta. Il y a Bino Sida Bilé la confirmé, Nana Roboya. Donc biso tous s'abonner massivement. Nandenga idéologie ba européen botondana. Bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là. Donc number 1 na bango c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas. Tous ensemble. Sida Bilé la nenga ilusa. Victoria Certa. Amen. Chikicha chiki. Emma, apambola. Amen. Abak c'est belé kat na bongo. Oyo zangaki, ozo sous triple, quadruple. Na komo zangaki. Amen, hein? Amen. Bonjour maman. Merci maman. Tout le monde me console na artiste Ibrator Olobini. Ba tu vas na bolingo. Oyo la kisi ya semence ya bolingo. Bolingo on est où mais la kat na bongo ina pe batu mosusu pe bazo pe idée lokolo ya ye po ete mboka la so Congo et pambola. Merci beaucoup maman. Merci beaucoup. Zambo ngala bela kan Zambe ya neema apambola ye. Merci beaucoup. Merci ça. Bon, Ibrator Covid-19, normalement, nous sommes tous confinés. La quantité de gens qui sont communément basés en donc nous avons un bâtiment qui est bien qui est opé sa mboka moto yi ba toute la bon ezo kende donc comment la charité bien ordonnée commence par son vraiment on a connu
on est de foulanga, on est sur deux ans, mon ami qui a mis les apports, on est des mecs au fond là-dessus. Mais aux la frontière qui sait son nom, tout le monde était quelque part, qui sait sauver, c'est pénité. Ils ont district Moamba, ils ont le coup Moamba, na bisona bango kaba humain, on est ensemble. Mais où ils ont maté? To subi non, ah, toto ok, sous koto mususu. Oui, même la place sur le biona, babangamo to Barumbu to Kende, la raison parce qu'on a Tchang. Voilà. Côté la Binoti. Merci beaucoup, président. Donc voilà. Bon, dépendant de toi. Quand on est devant la corona, à Galicie. Ouais. Bonjour, bonjour. Bonjour. Soyez les bienvenus. Nous sommes au centre de 5 familles. 5 familles. 5 familles. Nous avons les enfants orphelins. Comme vous le connaissez. Soyez les bienvenus. Merci. Bonjour, bonjour. Bonjour. 5 familles. Parmi Binopé, le Bimoka, Robin, Sostar, Mboka, servir Pemboka. Nalinga Bino Mingi, Nazamo na Matete, où ils ont centre paysan à 4 Matete, 5 familles. Ils ont famille Nangai. Bisoubeto Iba, Mikinet Bino, de l'autre Koli. Vraiment, merci d'abord pour Yambingaï. Zambazana Ninga Salaka, mon thème a touché, tant Babi, tous à la confinée. Nabi Toko Sungape, oui, Toko Sungape, Nabiso va bien, Malia déjà bien, mais total peu de Nabiso va bien orphelin. Ngai Naza pour orphelin pour Nabungi sa maman à Botangai. Et là, synonyme pour baisser ma beauté, photo bunda. Tant que Nazoya pour y avoir bien, pour approcher, pour appeler ça notre courage, ma casse y a reconnu ça bien. Et nous avons pour saper, pour évoluer, pour aller bien. Donc, on a passé moi quelques temps à Bino. Voilà, comme on a Ibrator. Ah, ça va bien solo. Vous savez, on va comprendre. Ok, merci. Moi, quelques bateaux vont se présenter à toi et à ta son parler de Robin dans la Coco Manara. Et ça, c'est bon. On va présentation de ça. Dieu merci. Dieu merci. Dieu merci. Nous avons un virus mongo. Virus moïse na mboka yo tongesa boyebi yango naza na mingi te ya kopesa eteni ya jus na mwa loso na mwa sucre na mwa miliki po voilà esa biso bien donc bo espérer makasi lelo bwana centre lobi tozali banda boza mpe bakoserve mboka bozala vraiment na botosi ya bato baencadre biso awa nzambe osala asoki ti tobima tokomapela baage moko ekoservir mboka makasi lokola biso mpe toservir po eza baexemple topesa mpo zobino mpe bokomi bato minene bosalaka yango mpe lokola biso tosali towana mingi te ce qui prime sur le cœur motema ya koaide baninga bolingana nde boza wana moi bavasi baza mokie chef asan namoni bamama te bamama alobi oh bada mingi te mama kombo na Esther. Ok, Esther, comment vas-tu? Maman la bino babinga ngatina
oyo aza artiste na bino ndebe boza ape moko na biso pa kokima awa azape Équateur ya lobi toyebi te towana ebele te towana confinement kolieza pasi komeleza pasi ya omoni grand fois na biso artiste na bino akanisi bino aye amemeni bino mwa moke oyo toza nango eza te ke mpo tozolimite bino te mais tozokabolaka moko ya moke oyo toza nango mpo na bino parce que boza bana na biso bandeko na biso mpe je ne sais pas entre vous toza na question ya kotuna artiste na biso azali moi, le partout n'a été. Vous avez une question? Il grand frère Nabino, Yaya, papa Nabino. Banon orphelin, na biso orphelin, donc on va dire qu'on va être orphelin et oui la montagne sur na papa na maman na bana mine. Tout ce qu'on a à chaque fois ma beaucoup on va continuer à sortir d'activité. Chaque fois quelques minutes OK sur le maboko. Surtout que c'est mon qui aussi maintenant l'obité. OK bango sur le maboko moi gel des infectants. Donc on a posé la gel moro parce que biso to ba na. Mais président soit quoi qu'il a des infectants au la ça va mon ba mona ba yeba. Oh là 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 là. On a ces jeunes temps donc ça va. Ah, boya. Vraiment beaucoup de besoin. Ouais voilà. Tout sur le maboko. Aïe aïe. Esther, maboko chaque fois sur le soleil na mulinga que sur le maboko ça va boya na fona mino. Vous sur le maboko. Moi mais la kabilo ka moto. Mingi mingi hein. Na bi ke ba contestation entre ba office bino ba. Ah, les infectés. Il y a que ça ba on follow là. Follow là non. Bota aller au salaire, bota aller au salaire. Mo désinfecter. Ah, bota la kamo. Donc là on passe le noga moto limu. On a ça mon na mino hein. Des fois on appelle pour le zobo sana. Donc aussi pas mal on était trop pour se voir maboko et puis comme la bio en moto trop. Hein? Qui m'a vu au moment malili na moment de aller confinement. Voilà. Nabi te confie une histoire plus Okosola, c'est Okosola. Le boko boye. Il faut ça la beauté qu'on ait le monument. Ce qui peut cacher les allées, le bateau aussi, quelques exemplaires. Voilà. Par contre, la vie qui va faire ça en ce moment, pour me demander des inutiles. Donc, là, il y a des gens qui sont mais ils sont donc, je vais des amours et coller ces bisous. Ma belle est venue biso tous à la mission tout pour moment na tamwa clair na mission tout ça là tu vas besoin à chaque fois na ma belle na biso ya matité pour te portable nous na 5 familles tala ka ba bis 5 familles donc ça les beaux d'amour 5 hein moni 5 on a électrique chef à chanter et chef à livre donc à chaque fois pour ça là dans notre lobby qui maman voilà vous pouvez travailler dans mot et on dit que la vie moi mais les papier hygiénique, moi savon, moi carton, il y a 1000 équipes, voilà, moi l'osso. Leader, ouais. C'est vous. Une minute. Ils ont mis ta place au salaire. Moi, là, à vous remercier. La geste, à remercier. nazopesa merci na eloko asali bato ebele basali yango te bato ebele bafinga biso bafrase ya bandoi bameyebi mais kanisa ata biso nama biloko osaka loso bilo ebele nzambe baaccident ya ebele place azokende vinekendaka liboso nazopesaka merci. Merci beaucoup.
Shishawa, Ewakapene, Wawa, Shikapene, Banga kovana ndako po ya kolia omona na te. Alors combien plus fort aux alabato bazaba orphelin peut-être na ba centre moboye. Il faut to quoi apporter ba moins plus. Donc to boy to le belo moboye am susu ya cotisation mo eleki makasi to ba transaction ngo ekoma makambo belé belende confirmer zali boye na linga to za plus proche ya bateau yo to bon pembeni. Bateau to bon pembeni ba famille to zo mona ba famille te ke balobiango famille mo be kozwa e kozwa 36 familles to zo baté bon voilà. Et ça bien même so to za plus proche na batu na biso ya pembeni. Mais tout le monde qui musicien na biso o lisufali pour paya ko esa message abi ke ba musicien so ba sangana na ndambu o yazana ngo po baya ko kabola badon ensemble mais yo ko lingo sala kana part na yo za pona nini. Ouais, ngande na makoki mingite. Même la ministre même transaction ça là que mbongo ko mape pas idée na biso mokolo na biso fallait popa ya la fondation ya monene. Peut-être moi makoki o ko senga na norme ya kombo nanga ko tinda ngo pona ko sunga ba famille e ko bima minime e ko za mukie. Na meki na meza plus proche ya bana oyo baza secteur nanga pe to panzango lobi bo mona ngam suna chango. Ça dit moi mukio ezali moi maika te omela. Peut-être na ozana Sony au sur internet peut ba sengi ba millionnaire bacha. Mais biso ba oyo to zana mukie et puis to ba orphelin. Na kanisi quand même orphelin na orphelin de mère. Mais président, nous avons une question où nous avons une frontière qui est senso na matete. Mais yo pesi na matete, bana ki senso pe bazolela na ebité. Est-ce que au kende pas bana ki senso pe po bana ki senso bazolela ya saranate. Yo sui kana matete, c'est bana ki senso otala bango pe. Na suki na matete na bandinde na matete. Ah, au bandi na matete. Na bandinde na matete qui senso eza commune voisine na biso, frontière ndobi frontière. Et to kanisa pe bango ko to lingi na place oyo bato bazela biso te ba mona pe ke to tche liboko kuna ata to na mingi te mais to traverser quelque part place bazela biso te ba kamwa to yewana to sali moi muki to zana. Mais yo lobi osana mingi te déjà ko ya awa na matete loboke changu loboke kisenso loboke lemba moni te ke ba montant ka ya ngwana ba ndeko no mususu pe ba pied et pas fali pour ko kangisa ka montant o pia mais yo li ko pia te ezaka ba montant o ka ya ngwana po o ye na ngo déjà exa o dela ça dit eza virtuel omoni so pesi ko pesi ya mususu na ba cotisation minene wana eza na 36 famille on ko palpa ngo boito mona mote ko palper famille et puis ko ba vraiment famille ni ezolela ba famille ezolela o ko yebana oui et ko kenango pe mais peut-être ezala visibilité na bana Kinshasa eza visibilité na bato to linga to lela na bango bato to linga to sunga eza bien idée valable mais ngai peut-être na moni que na kokopesa mingi te eloba makuna mso ezala mais autre chose opesa eza mingi te eza mukie ya mukie Ibrator azara pauvre. Pauvre millionnaire. Déjà on a la liste. Fali pour pauvre. Fali pour pauvre millionnaire. Azana si liste ya orphelinat. Après ça qui na route Mokali, tout ça ba jeunesse besoin information. Après ça qui na njile pa ya maman vous des orphelinats déjà mais yo jusque là on a 15 listes. Au monite que mbongo wana saka ke belé falo pese pa ya Fali. Quelque part vous en avez confiance à Fali pour pas tous le rôle là mbongo ngo ego kende wapi donc moi te ke bat ba moni ngo louche. Ah oui na préféré qui ezala o ezapena mbongo na lingi même pas mutaka belanga mon séjour à Epsenga aux en bateau ba partenaire aux en bateau ba ko pesa mbongo ko benga pe moi magali c'est moi descente Neymar igokolo na lingai muta edenga te e uta na propre fond na ngai ça dit ce que le quoi outil pas na ngamoko na sui lisungi ya mututé na linga peneza la vraie ezate am supona maturiste ya batante aux ali au sa buzz na boya ki koyemba avant na sa acte koyemba ezaka am sumutu mso alingi visibilité et kanga mboka na kanga mboka OK ngana on viser vraiment le vrai problème est ça déjà ya corona nzembo yango déjà ya corona et loka ouais na kanisa ki mingi na commune na ngai et surtout révélation yela ingai na kanisa orphelin nde na zape une partie orphelin ya maman ngami na kanisa a combler plus fort soki biso bato salaka to banga confinement pour eloko relier mingi te alors combien plus fort bande on a biso bazana ba centre ya orphelinat na bi moi difficulté koza la boza na ngopena mais boza kana besoin nango du jour au lendemain nde na kanisa qui tant que musicien il y a moi na matete na songer na
na centre oyo eza ya Sainte Famille surtout comme on s'appelle Singapour et puis na moni niveau ya douceur ya bana baza nango elakisi bakonzi baza vraiment en bonne forme na bango ngana ça symbole ya kopesa bino mo eloko mo mukie mo nguba mo manteka to yaki nango ya otikela bino pona bandeko na biso ba orphelin et puis voilà libota na biso yango yo. Merci bon to sepeli mingi ezala mbala liboso te boya kaka koleka kosunga bana bino en tout cas pour la confinement auto sepeli makasi no oyonde mutoleki mutali boso oya kosunga bana en tout cas esengweza ya mingi merci parce que bino pe bosambelela ngai nazo makoki ya kozonga kazonga katango nyonso le koleka o soki okanisi baveuve borphelin na borpheline ye osombi lisusu bomoye pa le tout puissant créateur nzambe yo kumama bakizela mwa mobali yo ye ebele koleka vibrator les orphelins tout partagé oyo mokonzi apesi ye toyebi oyo ya muke na bino merci na président nanga Ibrator Mpiana na oyo sali pona bandeko to banga kovana ndako poto kozanga mingi ya kolia comble plus fort bandeko na biso bazana ba centre ko bazala toujours quand on a besoin à part confinement bazala quand on a besoin bazala servir na bon ba don ceux qui na temps confinement bazwe le roté et ça passe ya on a sonja qui grand frère n'a fallu pour païda pesa qui bien ils appellent bien makasi mais peut-être ngai na cause na makoki mingité ya région de bango même ya ça transaction ya moi somme moko ekokoka na niveau bango basaleli ndongo beng olobi eza peut-être musika mais ngana za plus proche na bandeko na ngai et surtout na tala ba centre borphelin ba famille o ba sunga bango ba famille peut-être bakutaka na fufu mais na ba orphelin bakutaka na amsu troté ya on a songé mingi na bateau bakembaka mingi au lieu de pesa pe ba famille bazala déjà moins bien voilà. Mais Ibrator oyé pour la première fois oyé ko soutenir ou bien ko assister banao baza son voix attitude yokuti awa le climat est consort ezo rappelo nini ezo apprendre yo nini ou bien analyse nini yo ko sala par rapport ya ndenge bano bazo vanda boye sans parents ils vivent ils évoluent et c'est comme ça qu'ils vont grandir. Ouais, nayebi ke orphelin za mwana nzambe orphelin za mwana o nzambe pena landelaka à la loupe bazana bango kana bénédiction ata toyete ti toyebo eza babiso te ezaka nzambe azo simba mitema ya bato po toya peut-être ngana mutema na ngana na ngote mais nzambe suscité elo mona kati na nga pona opesta donc loko asiminga asimba ba mission msunde bolo banaza le premier mission à le faire mais peut-être dans za soukati bat bon ça on plus que nga ba ali bato msu baza avec la fortune plus que nga ba ali mais peut-être révélation bandino na ndezaki bazoi David Mukuse ya bato azaka na suka mboka babimse na mokili pa comme roi. Mais ce sont les jeunes gens aujourd'hui, au lieu qu'on apprendre quelque chose, c'est une autre façon pour toi de sensibiliser Banamike. Et alors la population, les citoyens et citoyennes qui te suivent, pour l'instant, qu'est-ce que toi tu leur dis ou tu leur lances comme message de sensibilisation? Oui, naïbsi bango balanda ba instruction au PC biso ba konza santé, OMS et puis bande konabiso a ba ministère à santé, le binabiso tozalara à chaque fois na ba hydro o eko sala que to sorola maboko. Donc voilà, donc toki mana mo bambote to mona na sous trop na banzela so que c'est important ya otambola to ala confiner na bandako. Donc confinement ezali une sorte ya vaccin oyo eza el boso na ba monsibiso. Donc au battre la main bien ba monsibiso en premier en confinement comme lengela ko bima libanda te pamba pamba donc ozala na propagation ya vaccin ou eza pandémie monene. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup très chers téléspectateurs. Venez voter à la biso tout ça vraiment awa na commune ya Matete na quartier Mpoudi to na orphelinat kotika l'artiste Ibrator Mpiana yale balaloyembo na moment ya confinement na moment ya coronavirus akanisi ba orphelin bano bazanga papa bazanga maman place bavanda na maman mukene ya bozui oyo amonika a partager ngona baye oyo baza ba orphelin yango tozawana Congo Victoria tozawana très bien représenté par moi Jemima Idele le gros bébé de la presse congolaise. Nous ça appelle comment
commentaire mingi te bino mo ba image tout ndenge ni ekoleka donc merci na boss nanga JB Kumaluta le vrai pétrole de Dallas na linga bino mo mingi adosenga depuis la Suisse et ngabe mwanza ya mbinga balobi Veto Mbia mon sponsor ya Paul Venture merci na los ma caméra merci na la salle easy na montage donc kota tous on ndeli makamon sto le kala voilà merci beaucoup. Sur la Mamba site, ce total Mamba site c'est 001. Donc tous en number 1, Mokonjabas, il y a 001. C'est JB Kumaluta, le pétrole de Dallas. Blague de loi sur le Libiso Marambéad. Victoria Télévision, Victoria TV. Et il y a mon papa siga, il y a ma maman, on a donc total la Victoria TV, na nenga ilusa na nenga makambo. Pour tous les news à l'élo. Donc les pétroliers de Dallas, Toyoka Yoka, Baloba Loba, JB Kumaluta le pétrolier, à Elbiso Victoria TV. Donc à Luta continue, Victoria Certa, Amen. Tous ensemble quoi. Total Victoria TV, où il y a les boss, les patrons, JB Kumaluta. Il y a bien aussi d'habiller la confirmer, Nana Roboya. Donc ils sont tous s'abonner massivement. Dans une idéologie européenne, Botonana. Pour Bolanda va faire ya mboka ya par-ci par-là. Donc number 1 na bango c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas. Tous ensemble. Sida bilele na nenga indusa. Victoria Certa. Amen. Tchiki